18 dossiers. Il y a des détournements. Et puis, il y a un Sabino. Et là, Vital Kamerhe Bakoti Kayet, puisque détournement des fonds publics de l'État. Batika Kate, ils ont détournement, ils ont la pénalité à ma casse. Hein? Détournement, ils ont été sanité qui peut être qu'on défend. Ce qu'on défend à l'État pour le bâtir, au lobby au faute. Mais détournement aux alliés presque criminels. Il y a Afrique. Ce que je dis, c'est comme un niveau. Donc, on doit frapper, on doit nettoyer tous les voleurs, entre autres ici. Donc, c'est bon, maman. C'est tout qu'on a. Nettoyage. Nettoyage en désordre, en cascade. Tout va voilà aujourd'hui, ça n'est pas ni Makala et Kangabate belé. D'abord, après 3 jours, il y a déjà 4 personnes. Il y a un ministre en fonction. Ministre en fonction. Correcteur News TV. Correcteur News TV. Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Krachou, la caramel. Check, c'est pas pareil. Correcteur News TV, cela veut dire correction. Il y a news surtout en RDC. Bandeko Balandi, Tosolaki, Mikoleleki, Maïtelaki Bongo Molamboka, Vital Kamerhe, Mingi Abatu, Bengi Yokasan, Balobi Azali prophète. Pour prophétiser qui déjà ceux qui m'bilingam bingezali et ko kipe langote parce que état des droits et ko télémisa justice na kitina yangote donc Molamboka ceux qui a tchema boko na mosolo a okeka makala. Alors voilà, tout l'accepte un peu le lengeni ni Molamboka Vital Kamerhe kindeki bongo na prison makala. Molamboka Yokasan, Toyoka ki lobby ozalaki na mbela liboso ba pandisango. Alors lelo to ebité ba imboka pe na oyo nyonso bayoka ki lobaki lobby ba tindi biso quand tu auras batinda mina bango balobi to tout na yo lisusu Yokasan mayolobaki ozali na ba preuve et puis UDPS ngambu na bango ya lini na parti ndenge batie Molamboka Vital Kamerhe na prison parce que toyebi coalition entre UDPS UNC ezali bongo coalition oyo et botama banda na accord ya Genève. Alors Molamboka Yokasan Moimboka Vital Kamerhe o azali bongo dirkap ya mokonzi ya mboka koti makala mokonzi ya mboka akuloba eloko te toyebi te pona nini. Bon, merci beaucoup encore puisque Mikolo est d'actualité remelengi. Chaque fois il faut que la makamomboka ni nezako salama ezali grand événement. Oui, salami ya Malali Bosso en Afrique. Un proche de la présidence de la République bakanga ya ke boloko. C'est la toute première fois. Leçon autoloka ki to prometaki ba we balanda kinga lobi to lobaki dès lori de ce que de moloba. Des vivants naye alobaka déjà l'ite na biso ezali ko instaurer état de droit na démocratie à solo dans ce pays. Donc ezalaka solo ka pamba le peuple d'abord il faut que tu as principe ya mibeku ya l'état ezala batba respecter yango. Donc à l'époque ezalaka ba mote mbala ya liboso oyoki na même na Côte d'Ivoire bazolo ba pesi fachi comme monde entier ba lebi etikala ko sala mate oyoki ba Trump ba kuna ba beta shit. Donc makambo esalami na Afrique na Congo na biso. C'est la toute première fois directeur à cabinet qui est makala. Ake makala ndeni. Ezana ba prévébélé. Hein? So mais niveau ya Vital Kamerhe ezali niveau ya n'importe qui te oyo ba kuyo kozala so. Donc ba moni bendis valable na ba trace na ba audio na ba montazana preuve ezali directeur monsieur Chéri oyo ya directeur au banque. Azana ba donner nyonso na koyana ole na kopesa bino détail puisque nazana 3 points. 3 points ole le suna ko mettre bino pour comprendre que to ke ne milaiti ko mettre ko développer makambo ezali awa eza ya kotuna te. Accord na biso ya makambo ya wo cash na nante. Ne accord na sien otaki ko loba déjà dans le but que ne accord ya Nairobi il faut ce qui existait, il fallait tous en la majorité à l'Assemblée nationale. Tant que tu as majorité à l'Assemblée nationale, l'accord est tombé caduc. Il faut d'abord, premièrement, ils étaient papa Nayana Bala.
siko yo za na dot te okobala ndeni balobaka te nazobala obala na maloba kimwa sheri kitoko nazobala ye mais babalaka motu na mbongo te na ye kosala après dot na ye na keno ya mariage toke religieux oza na eloko te papa yo bimi na kati ya INC otali badepute bazala 6 député 6 nde tolingi tosala na bango majorité na assemblée nationale 6 députés awa na kishasa kutu 0 même na provincial 0 donc moto bongo tosala na alliance tosoutenir ye toleba te lokola toza na alliance ate papa biba na yo alliance ezaki ya koyiba bongo ya l'état faci bayebaki ye te. Mais tant que je ne peux pas fouiner au passé, les lots, instauration et état de droit, moi la mboka, oh les amis beaucoup proches naï, bato mingi bakolo baki ezali vraiment humiliation au mokonza mboka sali et puis ezali kola sa irreconnaissance, ali moto bazala kinaye, bazala kinaye tumba. Ngani naï bisayo. Oyebi na koyebi sebino que ce qui au moni acte Vital Kamerhe sali c'est la honte de la haute personnalité. Il y a bande même il y a INC. Battez les mabades battez au président Nabisu c'est la honte. Moi je ne peux pas aller. National Zamoto INC na lingna bimana nzerati asali soni. Pour ce moment directeur des cabinets ba soupçonner na makamba vol ya koyiba détournement. D'abord ils ont honte na bango. Ya koyoka passe même moi ça comme on a limité maman Denise na toyeba pardon maman yo yebi oyebi ndenge tosolola et en tout cas ozali maman na biso première dame maman Denise akokota dossier justice wana kutu te présence okota te maman Denise akota. Mais balobi mon mboka Vital Kamerhe azali présumé innocent tant que bakolandela nanu nde makambo nanu ba confirmer te que ayibi mosolo boni ayibi mosolo maman na yo zala présala kimia na kopeso ba détail na mbongo transaction mbongo ndenge salami yo zala kimia nazokende yo donc zala l'aise nazokende na bino ke malembe o comprendre mbongo ekenda kiti na pays nini voilà na mokolo Vital Kamerhe a pesi cadeau ya monsieur Thierry a payé 37 millions de dollars. De monsieur Thierry a dit, ah, cadeau, il y a 37 millions. Cet homme, il est riche. C'est vous qui avez fait ce détail. Donc, soyons calmes. Les Cambodgiens, c'est l'Amérique Vital Kamerhe, n'a pas besoin de Cambodgie, pour s'en va tourner à point. Hier, chef de l'État, à Koutani, na groupe, il y a INC, Bande Konabiso, au secrétaire permanent Wazali abengai bango puisque batwali ko fond le président Pamba koloba biloba loba président tango akesko avant ba condamner batinda Vital Kamerhe na nani ali mais bozo kanga directeur na ngaya cabinet il faut pour ça même bref qu'est-ce qui se passe nini nezoleka bali bité président to kangie Pamba te document yango na kati ya document batali transaction Vital Kamerhe basali na date na heure na jour balobi Vital Kamerhe abimisi mbongo 1 rola zai kozwa na place ya tangu Vital nani monsieur Chibala azali premier ministre ilonga ilunkamba donc bazalaki na lokola na transition donc monto isimaki responsabilité nyonso na moment wana c'était Vital Kamerhe. Donc, il y a une signature à côté même. Et puis, Vital Kamerhe a qui suspendre l'activité du ministre des Finances, qui n'a pas encore de qualité, il y a Bimisa, Bongo, Nakombo, il y a l'État. Avant Bimisa, il faut Vital Kamerhe. Oh, Vital Kamerhe a profité pour les premières fois. Oh, Facha signature. Oh, non, c'est Tigani Migolognon Soy. Signature, Vital Kamerhe a dit que Nandenge Naye. La rébimia en cascade. Vol moko systématique. Mbongo bimi bakay ko découvrir mais c'est Thierry a le bi ngai na lingana sala yelo Pamba puisque c'est lui-même le directeur de cabinet il faut ben ngai tanga ben ngai ezana montant 280 millions auto sali et leki na Grèce mbongo ngo ezawate compte ya Vital Kamerhe za la Grèce. Ba Congolais,
bino biloba loba moto bapesi faci preuve na maboko balobi président tokoloba pamba te voilà na audio président yo yoka baparole Vital Kamerhe na monsieur Thierry na nani wana Thierry azosolo na ye enregistre nyonso boloko ya Kamerhe ekomeli na oya wana puisque Vital Kamerhe akangami me banani bakangami lelo lobi bakangami mosusu lelo mosusu azokende donc bazokende en cascade toujours INC bandeko ya Vital Kamerhe Vital wakaningi ningi bakangi monsieur là bakuti 280 millions bapozo yoka mbongo des milité millions donc papa ezana ba riche na monde ya vraiment na États-Unis soki bayoki d'abord 1000 bayoki une transaction moko boyi donc tie ozari Fachi merci puisque ce que vous avez raté makambo boyi ngesa bati yakabila kabanga ezalaka zwa libela mbala liboso na Congo biloko boyi salam et puis bayeko découvrir balobi mbongo oyo bapesaki yoka monsieur Vital Kamerhe infraction sali engagé monsieur ministre ya INC John Ntumba bapesi mbongo ya 100 jours pour asala Nord Kivu Sud Kivu na Kasai 20 millions 20 millions na biso président zana méchant moko puisque président zana ba donné nyonso na donné wana ko bime pas Thierry o directeur la banque na papa ya nani ya chef ya Libanais na mutu ya Safingas bazana ba donné nyonso ba limité biso l'État yokanaki apesi biso 400 000 et tant que comment pas vieux oyo ala biso to yebo kote sko apesi ka avance à 20 c'est pas mignon oh non c'est tikali porté disparu ba yebo sala ba sali enquête ba tuni monsieur John puisque le John azali lelo na justice ya Gombe akende ko tuna ba pesi explication nzere za wapi ba pesi asonga ezana mususu za ni fatonga nzela ya pont ya Kasumbalesi basé na émission liste des alliés pourquoi tant que Vital président bengi bato na émission bango ke bino boko za bazo ka kisenga pam tala document tala ba montant donc totalité au Vital Kamerhe basali eza 370 millions au yemoka za na compte na ye mbongo asali na mbongo asali liwa asali transaction tango bakiko découvrir batali dans compte ya mwana ya Amida na mwana Vital Kamerhe pas moins de 10 millions bakuti leki ya Amida ya mwasi 9 millions donc chèque ya 9 millions montabi mishango monsieur Thierry tango bimisi vérité wana président bengi nani secrétaire ya INC a bengi ba ministre Bodoma ya Zagwan bangutu boya directement ba nani muloni sakombe alibité président akende na ye mais je vous dis alors bien minute biso tant to ko permettre que biso alliance ezali yondo za autorité mo bana biso alliance wana biso to za derrière donc président le dit que ne vous en faites pas puisque président li ko la sa batuke d'état de droit ce n'est pas dire que ceux qui aux alliés ezali na pouvoir il y a des poids des mesures ya côté bakanga mususu intouchable basimba kayete ya mon président pesa ki autorisation basa l'enquête na ndako na yemoko donc on a comprendre bien muta livrer moi na capital Kamerhe exemple de sa kombi mais non mulinde de sa kombi ya lobby lokole ba moni ba preuve oyo donc bazana tana ko lobate ba le président il faut justice ça na musala mutu a déclaré officiellement même na RTC bonanda ezali secrétaire ya INC lobby que to sengi justice et ça l'enquête basala musala donc d'où bakuti Vital Kamerhe soki azana niveau ya sécurité soki azaki na dossier moko ya bacha atana na urgence bacha ka bo justice civile juridique bakanga ka moto urgence civile soki kana ye ezali na bendisi moko ezali na pété ezana makamoko ya infraction ezali ya makasité ne bakutana ba non to bomba ina to yeba boyo mais soki ba moni bendisi moko valable d'où ozo mériter bolo puisque ba passer mandat d'arrêt provisoire batindaki invitation
ntango bayi kopesa mandat d'arrêt provisoire ezali par rapport bamoni na baindice moko oyo ezali kolakisa te batika ye te mais na bakotika ye pesike te eza dossier moko bamoni na bapreuve donc ntango bazotuna Vital Kamerhe na mesa kao yango nazoyebisa bandeko nyonso bazokende kosala ese bamarshe kuna na Bukavu wa Nord Kivu bazomanipule bino botuna dossier eza ndenge nini puisque avant toute chose, Vital Kamerhe, il est qui? Si maman Denise, azamon mwana walungu, hein? Azamon alungu. Donc, na minute oyo, bino, bokanisa kete, maman Denise, akoyi ko sa, ba moni ba preuve, ba meli ba au papier. Maman Denise alibi na kokota dossier oite. Na kokota dossier boite, s'il vous plaît, ezaba dossier moko terrible. L'État ndeko na biso oyokisi biso soni. Mais c'est quoi le ndeko le biba oyokisi biso soni ba UNC Aimé Bosch secrétaire général secrétaire azali ko assumer Maïtel bongo UNC Total Bordeaux moi le ministre bon tout monde ndenge ba kota ki pepa mokonzi ba bimi sikolo. Donc obeti solo obeti settori eza soni. Est-ce que na minute moi na Vital Kamerhe to considérer comme non, Vital Kamerhe m'a salé aussi là. M'a salé aussi. Mon tabon va kenda continuer m'a salé. Ba continuer moi nande. D'abord m'a condamné. C'est quoi dire ka ba ko sala mona en prison. M'a salé siri. Hein, mon chips yo Tito. Olé bilo bambana, yo mo kolongo musala. Siko vous avez urgence. Oyoka déjà urgence. RTNC. Bar numéro bar 6, bar 7. Bar chef de l'État, bar Félix Sekei Chilombo. Il est nommé par rapport à ce qui s'est passé. Messieurs, le nouveau directeur cabinet du chef de l'État, il s'appelle Songolo Pakara. Donc bientôt, dans 48 heures. Bon, on a pouvoir discussionner le chef de l'État, puisque ce qui n'a pas été ils allaient le coller en Sina déjà, mais n'a pas eu dévoilé en côté dans les médias que, puisque le président a l'expérience, il y a le président a une confiance dans n'importe qui. Au moment où il était dans le cabinet, il y a un proche, il y a un secret diplomatique. Il faut que on a gardé un secret. Jamais il y a un madame le monde. Mais est-ce que vous avez par rapport à l'accord de l'UNC? Accord de Kofi. Accord de Kofi. Accord de Kofi pour l'année. Soki ngana sena betoli solo o président sali konomé Vital Kamerhe ezali signe de reconnaissance signe ya kolakisa bolingo ya kete moninga wa compagnie kingai na moment terre tala ya monde sali ke lelo na nomé yo na place o ezali directeur cabinet azo mérité place wana te ezali par signe de reconnaissance ya ko récompenser na kete tala kaka de koyo tozi majorité dans l'assemblée te donc na minute soki toza ko majorité dans l'assemblée nationale ndeto lingi tolo bali kamba ko salami bongote to espérer ka de cap ya konza mboka autaka na UDPS bon on est à pouvoir parce que c'est président il vaut mieux président on a mega wa membre bon ça dépend de lui-même soit à UDPS il faut puisque au moins batona ça fait bisma na nini il ambe poli mais to ki bato musuba ko ba pe ba lobi hormis ma itali mon solo ya l'état bato bakoloba lisusu ke mwana mboka Vital Kamerhe azali loboko mabe kobebisa misala ya bandeko bato bakufi mingi bakoloba ke ezali nango coronavirus te mingi bakoloba ke non mwana mboka mais nazo ebisa bino ke lelo biso UDPS to perdre combien de cadres corona yeli kaka bato UDPS na bata oyebisa bino corona yeli kaka maître Mokedi eyeli nani papa ona wokutu biso akufa ya Nairobi akufa kala vie mondele mais c'est Jacques Ilunga Kofi wo corona. Corona mais mutabimisa ki ke kama corona Jacques Ilunga ezali secrétaire général ya UDPS Augustin Kabuya. Non, malgré ça. Et puis moto wa misili Kabuya nani papa na biso Mukendi mutabimisa ngweza nani. Eza nani wana moto asa Kofi moto ayi koranda na mo public ezali batpesa ka bongo puisque il faut ba pesa information pas CG rendre na mo public. CG yebita avant na bango te. D'abord, Jacques Ilunga a un cabinet de la présidence de la République. Il est chargé des opérations en matière politique, diplomate comme. Donc, mon toit, il faut calculer la Liban, c'était chargé de mission à chef de l'État. Donc, Monique était mission à Betty, il faut y avoir la vérité. Il y a un bon besoin de cette transaction en Grèce. Il y a un bon éliminé. Quand je suis monsieur,
azali élément très dangereux nzamba la kate omoni soki facha yaka na mbangu bato balingi bamona déjà bato bazaki na pressé facha zo sale lokote président oyo mais fachi aye molo ale mizamba le samba ngeza dike miyibi oyo bazali proche na bakangana omoni ndenge bato bakangana lokoso ya papa ostito aye mbangu pressé na vie. Est-ce que mon niveau n'a pas eu le monde qui n'a jamais voilà aujourd'hui, à ce niveau, Makala, et quand on va te belé. D'abord, après 3 jours, il y a déjà 4 personnes. Il y a un ministre en fonction. Il y a un ministre en fonction. Mais tu as le côté FC ça aussi mais tu as $1 million ti de l'eau bien tranquille. Oh il est quand même moi na mboka nani Ramazan Chandaka lobaki ça va simbi qu'on va déstabiliser la RDC. Moi dans une action que dossier à Liboso, on m'a simbi puisque ça le dossier à 100 jours il y a chef de l'État. Ba sali enquête. Pourquoi mais ça il faut essayer en décembre. Et si en décembre était to comité les lots. Ni ne sali que misale comme à niveau zokandembo chips yo tata vital caméra si mimbongo a bloqué misale à fati donc voilà bata bongo to que na ba une alliance nous disons non président yoki lo sans puisque na minute bat mutabongo to que na alliance ndengini ala kisi les gens mutema mabe a telemeli misale ya président yekende liboso te azimbonga tindi na bana na compte atindi na ba semeki atindi na ba leki Monta bongo to ça na alliance ndenge nini bongo soki le justice ezalaki vraiment ndenge fati ndenge to senga kate ndenge bakumbele bakangami te mbela corrompre puisque justice à l'époque akabila kabangelo azali banda à l'aise voilà état de droit tozai ko senga na minute na ebisi bino que makambo ezaki kitoko na ko betre bino puisque lobby samedi journée spéciale ezali journée à Pâques j'ai bien pu en préparer ba conteneur Parce que nous servir bana ya nani ya ba prisonnier. Si qu'on n'a pas prisonnier musazali wana. Mbanda na ye. Akolia biloko to akolia te donc jibe pana puis ana auti kozwa déjà autorisation ba pesi autorisation na batu ya makala kete monsieur oza les bienvenus. Mais moi, je suis senteur qui va le procureur à lobby pour la maïtali était des gens qui n'ont pas de détaka et sengeli pour la coquille maladie moto mon côté aya ko rendre visite na bato bana makala pe sengeli li susu na biloko ko utalibala et ko tala kati est-ce ba annoncer en état d'urgence pour qu'on mboka lobaki depuis kala procureur na ko lobaki ka moi le kakata vital kaminga ko na prison ouais ça ka côté mutasa ko timakala ba ko e bandili susu te biloko maman bakosa te même na frontière biloko kolia sokote biloko ya kolia ba suspendre yango te muntu akola kala corona eza yozali mais msale ko kuma kamoto du muntu bako privé kolia ya moto te balingi caméra lia vumbule non caméra bana déjà kolia yango puisque lobby amelaki anan ba petit ba executive bon to yela oti bo to pesa to sapte mena kala na tongo azali na adresse ni na pesa adresse ni na vital caméra azali na pavillon 8 azali na cellule 2 azali na chambre 3 soki okei okuta vital caméra place wana wakalingi ningi azawana bazana mondere moko yepe azana mbeto ase mondere pe azana likolo donc eza ndembeto kuna système ya ndembeto oboye to kona ka wana voilà conséquence ya systématique ya vol na ko betre bino Roger Lumbala ba interview na France et na plutôt na Afrique du Sud. Bonjour monsieur Roger Lumbala, oui bonjour monsieur. Maintenant, vous avez appris qu'on vient d'arrêter mes secrétaires de cabinet du chef de l'État. Je les avais promis. Ça fait longtemps, mes amis, cet homme, il est dangereux. On va vous arrêter en bloc. Roger Lumbala. Roger Lumbala, donc, moi, c'est terrible. C'est plus que son père. Non, ils ont fait puisque ils ont justice ces photos tombent dans puisque justice oh malgré puisque tout le monde ils ont fait tant fait à côté na et là on m'a dit c'est pour la kana mutu so qui mutu déjà poli de tout cela qui na mutu ya mbisi ya kala izaki ya bopola ya ngoma na makamnyo sizaki ya kobeba mais cette fois-ci avec tozi locomotive ils ont tambisa makambo ndenge sengeli au moment de la justice ils allaient indépendant pas d'influence ya personnalité et au tété journaliste la boye tate yemoko
décider après yango na lobby bauti kokanga monsieur Yafoner le DG topesi osala nzela ya Kasai ya Nord Kivu ya nani ovie zela mbongo za ote ya nani o Vital Kamerhe moto azwai mbongo nde ya Vital. Donc tango na minute oyo asala ile jena boloko lelo babengi lisusu John Ntomba yo yaka misala eza donc bato bazokende liste ezali molai liste tout baza na lika omonisa njogo eza nini basali basimbisa biso touche po faci baingirie ye na 500 jours misala esili te voilà motu boye donc baingirie nyonso président kanda président azalaki nango bato bazali koyeba te. Il était tellement fâché, l'ingénieur chaque fois, un directeur de cabinet, ils ont s'inquiété, il était. Il est pour ça, il y a un bongo, après ça va mis de là, il y en a un, bah, pour ce mec qui a Vital Kamerhe, 10 millions de dollars, na compte. Au salaire comme ça, la nini. Bah, mais il va donner. Il a donné, ça, il pas président. Donc, il y a c'est, bon, il y a un secrétaire général, le président, peut copie. Président, il y a une révélation. Ah Seigneur, ça me fait mal. Et d'avoir Batumoko Bazolo 2023. Le système a copié Bumboka Boy, vraiment. Donc, Batmalingi, comme un milliardaire, un millionnaire. Vital Kamerhe a Kabeli, il était à la banque, 37 millions de dollars, chers frères. Un Belge. Après, si on devrait y après, si on cadre, Kuna Janani, moi, je suis Amida. Balé qui n'a ignos. Barish Naïnane. C'est terrible, ça nous fait mal. Bisoyi de se permettre biloko bongo. Bisoyi de se tika eloko ane tambo yeke ndaka liboso biloko boye. Zamba lola yoka kalusambo. Soki Zamba ya katena Congo, apesa Félix Sekedi Bomoy, abimisa le loto bimsto stoile fachi béton président de la République, mais ba Congolais bosuki wapi. Hein? Mais ba Congolais bosuki wapi. Voilà la vérité. Ba lobby peine, il y a Vital Kamerhe, selon Radio Okapi, a mérité 20 à 10 ans. Il y a copiné rien. Donc, ceux qui va catcher Vital Kamerhe 20 à 10 ans, il y a autant de élection. Maman, on a dit ça. Ah oui, quand on consomme les athées, on se met dans le bon. Et puis, il y a ce qui que même pas Poutine, puisque vous avez constaté que, comme j'avais annoncé la fois passée, qu'on est en deuil par rapport à cette histoire de coronavirus. C'est presque dans le monde où on est en train de pleurer les gens. C'est pour cela, chez Poutine, il a déclaré qu'il n'y aura pas des élections. Parce que yo qui n'est pas Poutine, c'est un papa, mais c'est une élection. Et puis, Bisso 2023. Voilà, Bidien Bisso, il n'y a pas seul. Bidien Mogo, il n'y a pas si. Pour moi, l'élection, vous allez en l'élection, ils ont reporté. L'élection, ils ont reporté pour la prochaine fois. Peut-être en 2025, dès qu'on va commencer, Bidien Mati. Mais le président, le Sénat, vous oppose, c'est ce que l'élection salamité, il faut appeler ça le président Sénat. Article 74. Qui stipule bien en cas d'empêchement, ou bien si on n'organise pas les élections à la date prévue, les chefs de l'État démarrent jusqu'à l'installation des nouveaux chefs de l'État élus. Tout le monde l'a et les mains dans il a vu la vidéo. Papa Lambert. Lambert a le vite naïf, il s'est dit non. Papa Lambert a dit petit beau le lobby. Lambert a moché la ligamulane. La né, a moché la. Hamboshila. Lambert a lobby, papa Lambert Mende, a lobby Omendo Balanga. A lobby, vous cherchez l'état de droit. Oui. L'état de droit va frapper tout le monde. Il n'y a pas un super ou quoi que ce soit. On a frappé, c'est fini. Alors, bon, on va mais Lambert a lobby non. Il n'y a pas un super ici. On a arrêté, c'est fini. C'est l'état de droit. Et vous cherchez. Yoka Son, vous avez cadre, membre, on a UDPS, UDPS, UNC, entre autres, non, Kanda et Bandité, Massolé Bandité, cache que vous allez reconnaître Kakayamo, moi, la Boka Vital Kamerhe en prison, qui dit l'UDPS.
Bon, l'IDPS, c'est sauf que le président de coalition, chef autorité, c'est le président de la République. Donc jusque-là, il y a des gens qui INC, des gens qui va comprendre. Les gens qui soutenir le mouvement, qui réputation, il y a INC, parti politique. Puisque la réputation, il y a parti politique. Donc le président de Sarmabé, n'a INC. Bango pe balingi ba sauver partie na bango. Donc pour le moment, madame Bezo les Kabiso est calme, tous à l'aise. Nous attendons les actions concrètes que le chef de l'État va amener bientôt, puisqu'on a commencé. Président la Kaki ba congolais qui année 2020 année action. On n'a pas compris Vital Kamerhe, direction prison. Moi, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, direction Yanda. Et puis au même moment, tout le monde est membre de PES, Bazako Bina, Bazako Yemba, Bazako Lobakeno, il mérite d'être en prison, et Bazako Sepela. L'Ikarisako Sepela, en ce moment, il de PES, Azana Katia, Essengo, to Azana Katia Mao. Bon, Azana Katia Essengo, puisque l'installation est état des droits. C'est ça notre joie. Joie, puisque tu promets qu'il y a une population qui, dès l'origine de ce pouvoir, nous allons instaurer un état des droits. Voilà aujourd'hui, c'est mon avis sur Yamboise. État des droits est en marche. Donc, Makambona Minitoyo, et c'est nous attaquer puisque Bagayen Vital Kamerhe. Mais on est en train d'éradiquer tout le monde. Si le président de la République est impliqué dans cette affaire. Impliqué comment? Président après si il est impliqué. Ce n'est pas impliqué. Si il ne pouvait pas, le président vous impliqué puisque le dossier n'a pas liboso na Yebseboy. Et donc quoi liboso, mon toisal plein tazana ba preuve. Dédé, Vital Kamerhe a dit que na salaki na demande du président de la République. Oui. Puis après ça document il y a oyo président signaki. Na date président yebi nyonso. Na jour bon ayebi. Mais sauf makambo oyo ya transaction bon que ça là. Ayebi ça le président. Puisque Bendis oyo il est ici et celui-ci que Vital Kamerhe ezali ya komona mbongo ba pesi ba tie ojo. Yé tant bazo sa transaction ba sur na mais c'est chéri ya j'étais la banque. Bachelier audio. Mais il y a son moto et ça le pour et le contre. La milice y a le contre, mais le pour aussi quoi. Ce qui est salé que mon compte en banque a payé à impliqué. Bon, c'est un dossier là. Président de la République d'abord, ce cas a impliqué à quel voyage, à besoin de Sambon. Hein? Facha a besoin à celle qui d'abord à celle qui va faire l'audit. Nanda kuna yemoko. Il faut auditer tout le monde, même madame. Au sommet du président, parce que l'autorisation est en bon, c'est dans le bagage du bon, musique chambre. Na niveau salon na babazo benga na cabinet. Voilà aujourd'hui, cabinet, dossier à Kamerhe, côté en 18 dossiers. Il y a des détournements. Et puis, il y a un Sabino. Et là, Vital Kamerhe, côté Kaït, puisque détournement des fonds publics de l'État. Batika Kati. Batika Kati, ils allaient détournement, ils ont la pénalité à ma casse. Hein? Détournement, ils allaient être oh, salité qui peut-être qu'on défend. Ce qu'on défend, l'État qu'on va dire, au lobby, mais détournement aux alliés presque criminels. Aux alliés criminels. Aux lignes qui sont partir, tous ont toujours chosifié la population. Tu as des moutons dans la chambre, tu as le berto. Et aussi, puisque Moutasimba Kimbongo a bloqué Yango. Merci à peuple congolais, confiance pour Pessibiso, confiance pour Pessifachi, Yango et le Monani. Vous devez comprendre le niveau justice congolaise est commis. Si le plan international, tu vois comme les premiers en Afrique. Ce qu'on fait, c'est que l'année prochaine, 2021, Fachi comme numéro 1, il y a Afrique. Ce que justice est comme niveau Nil. Donc, on doit frapper, on doit nettoyer tous les voleurs, entre autres ici. Donc, c'est beaucoup, maman. C'est tout qu'on a. Nettoyage. Nettoyage en désordre, en cascade. Tout va Bazo Kangam en cascade. Donc voilà, mon mec Koki, il y a restauration et un état des droits. Mon mec Koki, maintenant, justice Nabiso, en tout cas, au magistrat. Yuma Bazo qui est de Bolokos, président Salbagis, à Bolombalimi Balete. Dossier Albert Yuma, Ezalina, procureur, il y a Gombe. À le bien, un dossier bientôt, dans une salle de transfert. Yende Moutou Kangi, ministre, il y a convoqué M. John Tombo. Yenda Kangi, il y a DG, il y a Foner.
fournir DG wana na minute alibio ya zerena kina alibite kaka ndengo za bo zerena benga madame balinga ko benga madame avant to ya bo bakangi ya la machom na minute azana makala na makala tangu vitara kamera koti 3 personnes bakoti bao basaki o bazo kanga John Tumba na o metina ko nyoso système ya bandeko o bazo kimbonge pa vitara kamera pour comprendre mutabongo to continuer na présent le bique azwa ki vitara kamera ne sengo que accoudé tout travailler ensemble tous avec exemplaires non seulement na Congo presque dans le monde mais à constater que vitara kamera zoni azolia ina senase mais c'est pas preuve ba tuye ina c'est ba leli ba lobby président to yeba quitter entre les messieurs président entre les messieurs poste que vous avez mis le ballon pour comprendre donc merci na Fachi Beton zamba pèse bino force to zame moral to comme na moment ya ko sala musala congolais nyonso comprendre que et que to zai ko senga à l'époque to la kaki ezaki sorga pambate les peuples d'abord voilà aujourd'hui ndengeni mbongo ko bima combien ba posha bat o ba yiri banda ba bat et ko suka wana te ko kenetina kati ya bala batala moka puisque bazana ba bazana ba 350 meubles bazali ba ko tuna yo ozwa ki salaire ozaki na salaire ya boni poto nga 350 meubles on va faire l'audit à chaque personne après ça va détail na puisque Fachi Beton a bandi mosala ka ça va bon Jean-Marc a kozambongo na place na vanda kana Jean-Marc azali vice-président assemblée a ko détourner bon avant que Janine na mbona yeba te puisque il faut bolo baramu ya mona Jean-Marc Aboni biso lokolo na ile pisto vivaka na par cotisation montunyo satari président na iko kabele boya kota na enveloppe au 2000 au 500 akosomba lopango te akotonga te azela te puisque tozana pouvoir na kotonga te vous comprenez na opposition to somba lopango bazoloba na kati ya millions na opposition bon de ton pouvoir et lui ne peut pas tonga monto abala donc pour na bala na zela na autorisation ya batala moka voilà qui ndoto zo yoka donc il ne faut pas que suivre biloko wana tozalime moral ba congolais au bisika to bolanda yoka son toza toujours ba actualité comme elengi politique comme bilengi na Congo donc ba auto bazali ko sala na yoki déjà réseaux sociaux premier et puis ma finge sili ba komi ko batté o Félix ça le complot na yoki ba to Steve what ba komi ko soutenir Vital Kamerhe c'est regrettable mes frères combat ba hein terrain na bino tala Teresa malgré corona ngonge koki ya kotele bela batutu bazali ba miyibi bakende boloko place na bango boloko lokolo fachala kaki ngonge koki to se de bakasena ba miyibi ngonge koki poto tonge kola na biso malgré ba maladie soki maladie esili awa na Congo d'abord mondela le biboy budget o ba pesi na Congo po ba tonga na ngo ezali 17 milliards ba pesi na 45 millions pour na makambo ya riposte ya coronavirus 17 ndeko zala milliards pour débloquer pour le Congo, tout le développement. Fachi Beton, on s'est salami malgré. On va dire que c'est puisque tous les qu'on sait là, il y a canalisation, beaucoup de frapper. Ma soeur est qui tourne lengi. Tous les derrière Fachi Beton, il y a d'abord tout le cowboy Fachi. Regarde si Braza peut couronner Zali. Na ibito ukimera wapi, so kito kufa vina ujembi singa, so tochori na mai. Otiki la nani mwana mboka buketu message te. Non bon, nangai nazana petite mais na pesa na combattant nyonso ya Afrique, ya Europe, ya États-Unis, ya Asie partout. Bisikato bolanda puisque il est passé na Australie. Donc partout le monde entier, ba auto baza oza il est passé mais politique comme elengi. Donc na milito yo monde entier comme branché puisque ba chaque édition spéciale na RFI. Na BBC, na RFI, l'arrestation de monsieur Vital Kamerhe. Donc ma soeur Zali elengi makambo comme Fachi Beton a état de droit en marche, c'est la toute première en Afrique. Voilà, Ngonge Kokipoto se débarrasser na bami, Nzamba Batelebino. J'ai dit bye bye, merci. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Krachou, la caramel. Check, c'est pas pareil.